Donc bozomona ki ndoki oyo tout esika nde Nixon a logé biso na ndenga ya idéologie. Donc eux ça venu bozomona chungu na chungu. Donc blague était ba poto oyo tout bozomona oyo. Aza papa oyo mwana mobali oyo boss oyo akotisa lumière na cité oyo tout. Bozomona parce que koto pena ba courir za la raté. Azwa mabele oyo tout bozomona parce que oyo la moi char. Bazo ba tracteur ya ndenga na ndenge et ça la pena ba boulon na ngo bozomona pena que non awa makadam te comme plein ça la mukia ça la boulevard ça la à côté sa macadam mais na cadre boulot idéologie gouvernement le bité dossier yo ba mbongo na yo oyo olingo prouver biso ndete zeloko ta papier elenge ya Congo Glody Diasika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro mazolela Tracy Mbelenga mazolela Tracy Mbelenga Batulom Pakaba mon peleve bana poto bana Kinshasa ba otu balingara Elenga Congo TV avec Tracy Mbelenga pro la même magique ba otu balingara Adam Seluzolo mwana tuka bato Nzambe Congo na nenga je na nenga makambo awa na kati ya Ngola na kati ya Luanda blagité bateki ndoki baso minganga qui a dit que tonton de la presse Juvenal qui bala onyata makolo na ye na Ngola te na Luanda te di bato sa te bango banane balobi jive nde makambo luzolo nde makambo. Une semaine, na jour moro lelo, première production ya héritier Watanabe Boyebi. Koya na biso awa na Luanda, ezalaki te poto sala ba loisir, ezalaki te poto saka na poto tambolaka, tu apportaka en plus la musala ou tout salaka, yango na poso mona ba artiste congolais, bazo rendre biso ba sincère. Donc merci à toi héritier Watanabe, le Goga, donc Kosa Nostra Motona Tembe, Blagité, l'héritier de la musique congolaise et en général aussi de la musique africaine, musée de la musique congolaise. Première production na ye, ezalaki le 5 mai. Ngai moro Juvenal na masa na Adam Seluzolo tanto ye na balance ngamona lobi est-ce que ça le o ekotonda. Mais na comprenant niveau ba faire te bana poto lelo sona yesa nosko vérité à makambu. To koma 22h. Ba mise de baba niko beta me moto na temena na matité. Na moni na nga salle. Donc salle pena wana ke salle wana pena ya cité ciné Atlantique na moni na nga salle batu. Mais tant que maître soko che pena boye o santé pena ke trou. Mutema na beti na obi salle oyo nzambe salle oyo. Ah, ce qui peut tourner na ngote soki na beba na héritier na beba na pona ko zwaka ba image. To waka vestiaire kuna na sima ogoga komi bo sala interview to ke sala pe interview wana obeta bino sikoyo masolo ya solo pour ki boranta ma chef d'état major général asimbi siko micro obi ke ngana dams na ken piana to kota siko na vestiaire to sala interview to sala pe interview papa ba 10 minutes bo héritier singba chela DDD malamoko ko mata na podium aso mata biso to tikala kisima na Madame Seluzolo l'état que to bongisa ba caméra ba micro to mata ka ne car ya 4 minutes engombi onga na mona ki wana na 15 minutes onga na tika ki na podium na bi bateau ba wuti wapi salwana batu ba beta ba congolais ba artiste na biso ba beta na bango na salwana mais oyonga na misu na nga na moni parce que ba plein sous ce belé bo monaka bo keba na makambo ba montage ya makasi mais ngai moko makambo onga na moni wana kati non du jamais vu. Encore une fois félicitations à toi héritier Watanabe. Deuxième production na ezaki na palanka donc vive félicitations encore mais na nenga boulou ya idéologie parce que tout ça awa na Luanda na mboka o ya mbongo ya makambo belé ya diamant ya makambo ebele. Héritier Watanabe balobi Juvenal Adams nazane loka ko pesa bino te mais nazo boa kabino yeba benga ye boss soki yoza double boss yeba ke ye akokoma quadruple boss le boss Nixon Nilea le boss qui joue au Monopoly avec le vrai billet non parce qu'il a l'argent mais parce qu'il aime le gens. Le boss qui rend service aux gens, même si personne ne lui demande, et il n'attend rien en retour. Boso mona appartement, auberge, ou il y a gaillard, ou il y a n'importe quoi dans la télévision, dans les réseaux sociaux, bota la pena makambu. Adam Saza na chambre 7, ne boso mona wala.
on a dans la chambre 8 et on besoin mon bisodé donc bisodé donc tu vas tête au sanini toza bien awa boss oboyo kaka ba boss nangola lelo on a lisolo ba boss ceux qui keba le ba tu as des boss ya sana kati mais c'est le chicon mais non vantard lobi ba laksinga parking na ye mi tukona bi oyo sendo etoning ah ba tika mi tukotoning pour niveau ba car on a monité ba boss ba sala na bango mais Nixon Nileya modèle azo tonga awa na Luanda esalinga nzoto malili nabi merci Goga parce que Goga lo baki na biso juvenal nazana no ko pesa bino te mais na bwa kibino na maboko ya nkoi na bilanga ya munene équipe ya munene Nixon Nileya asa producteur oyo mécène oyo aso produire ba artiste congolais ceux qui na Congo ezakana artiste moko boye asa danger yende souka yende asa au-dessus de la mêlée mais yeba ke soko bungi na Nixon Nileya je vous assure Angola oyo ni attaqué artiste congolais pour ne pas citer le nom tous les artistes congolais sans distinction aucune oza grave na Congo mais ceux qui obungi na Nixon Nileya obungelié okozala écrasé akozala responsable te ningisa ezala baptiste musu lelo on a Luanda moyeba komezate ya manque ya coaching ya bureau ya manque ya coaching ya professionnalisme ya pe ya maturité lelo oyo ezo senga kaka soit héritier Watanabe a solola pour makambo ezali ezana se ezo senga pe kaka ke ngai pe kaka juvenal kibala na solola pour makambo ezala kaka na se au moins makambo suto ko lo bango te asa producteur oyo a produire oyo azo produire héritier te ye azo ki production héritier à première tant héritier longwe wenge muta produire héritier ah on a loin les araï mais production oyo eza ya Paolo le sénateur Tudilo mais nandanga makambo tala jo oyo le boss le quadruple boss Nixon Nileya place à Pesibiso place tovan na masa na ngai luzolo ya badams papa na Gretson na Belicia place autozo vanda sans arrière pensée non on a produire binote non nyoso na taliangote et en plus faut que Jeep oyo a pesi na disposition na biso na maître ya makasi corps 6 ozo tozo tambola na ye asa de producteur te parce que ba misusu baza ba commissionnaire ya ba producteur mais yes ko atali makambo wana te ah il faut faire comprendre binoke ezana ba te belé aba bimisa ba image ya ba producteur baza ba producteur na Angola mais na ye ko chama ko na on a comprendre que ce sont le commissionnaire de producteurs mais Joe on a solo banabino oyo soko monio bokondi mateka sa boss le boss le milliardaire à Kwanza et les multimillionnaires en dollars non parce qu'il a l'argent mais parce qu'il aime les gens retenez le nom le boss Nixon Nileya l'homme qui affronte la conjoncture que ce soit la hausse ou la baisse d'euros de Kwanza de livres sterling, de dollars, il est toujours présent. L'homme, n'a pas trotté. Maintenant, qui t'en a assez, n'a pas niveau à Makambo. Appartement ka onga bachenga na masananga Adam Suluzolo. Et ça c'est parce que nazala maboko ya Nixon Nileya ko kitanga na kin bataba nyongo boya o boy na boy vraiment na ndenge mabete quoi. Vraiment na ndenge mabete Adam Suluzolo habite son akosi. Et c'est parce que nazana maboko ya Nixon Nileya ko kitananga na kin batoba nyongo boya et en plus nazala pe na nyongo mututé. Donc boss merci. D'abord na moyen de déplacement aux opesa biso ya kovanda ya makambutu logement qui to on dirait que tu yone muto produire héritier mais yote o laxika bonne volonté na osala nango mais Adam Suluzolo to kitanase to laxa bana mai
na balabala ba monaka Angola ba monaka Luanda place tozali et puis to boucler mission à suivre. Donc, tout le monde pas capable de PLV, bah le bien dame sur le zolo, mon ensouga bah ton zambé, bah t'as le niveau ya makambu ya kindoki, ya kibo diabolo, ya kibo poison, ya kibo gege. Donc, vraiment tout ça na espace, boso mon Nixon nili ya prêtre quadruple boss ana bangola oyo black ité parce que ce que tuni ba shungu nyonso awa donc ya black ité, ce que mekina Nixon ko mona makambu ko mona kibo gege, ko mona kibo ndoki. Donc masaranga yeyo. Donc Patrick Pachoyeyo au monde a bon ali passer mais keba 1 million de kwanza na kati quoi. Donc boso mona ki ndoki oyo tout et sikande Nixon na loger biso na nenga ya idéologie. Donc eux a venu boso mona shungu na shungu. Donc black ité ba poto o tout boso mona oyo. Aza papa oyo mona mobali oyo boss oyo koti sa lumière na cité oyo tout. Boso mona parce que koto pena ba courir za la raté. Azwa ma belé o tout boso mona parce que oyo la ma char. Baso ba tracteur ya nenge na nenge et ça la pena ba boulon ngo boso mona pena que non awa macadam te comme plein ça la mukia ça la boulevard ça la à cause ça macadam mais na cadre boulot idéologie gouvernement le bité dosé yo ba mbongo na yo oyo olingo prouver biso quoi na ninga chibo moni que non ba balabala auto comme lisse c'est grâce à Nixon Nileya blagité boso mona ba poto auto ba lumière tout koto ba shungo tout koto ba za koto et ça grâce ya boss Nileya. Donc tout le baga trotter ko ganga te ko sala na lar na misu ya Nixon Nileya. Bato tout ba cha tembe basuka na mozindo, bato tout ba meka Nixon Nileya basuka na makambo ebele parce que jo oyo aza boss ya ba boss quadruple boss parce que yo so za boss ya ko la double boss. So yo za double boss ye a resauter ko comme quadruple boss. Donc votre place auto ça vraiment banafania hein banafania pena donc ya black qui coûte tozolo belango kutute nyoso oyo eza ba œuvre hérité Watanabe atali que presse oyo balaninga batu oyo balaninga presse oyo laninga il faut ezala basa na place moko loger makamutu kitoko donc bozo mona otu ba shungo bona congolaise mais congolaise té donc yakoloba yaka donc voilà donc merci beaucoup bon dia voilà qui toque donc blague écoute te bategi ndoki baso minganga merci na bino tout bato tout baso pesa biso confiance na pesi mama Sandra moi si a Pembe donc ya mokonzi yo ebika ka mona nsuka bato nzambe blague te mama Sandra na bana nyonso Gresson Luzolo Bélissé Luzolo vraiment depuis Londres merci beaucoup un grand merci aussi à Tracy Mbelenga Pro la même magique Glody de Souka Babelenga Congo restera toujours le plus haut balobi la bouche autorisée panza sango pas j'emmener j'ai la bouche chérie nanga mongo venanga zoro mabia Masolo. Un grand merci à toi, à Solange Son par la mère des opprimés, maman à Moïse depuis quelque part. Nous disons un grand merci à la joie, Amado Pichouna depuis quelque part aussi. Nous disons un grand merci à celui au conseil de temps à autre vraiment na ma bête quoi. Balobi yoza la rayanga pour tirer la pega rayanga na ma bête l'ingénieur Florette le Wawa. Un grand merci à toi Ipucha et Mangengela. Mère Isbak, baby confort 10 familles d'Achatian Koro Boro ya Pembe, soki kuri ki mara bougie donc blague ko tote bategi ndoki. Basomi nganga. Un grand merci à toi Prefima T001 code mondial et Nick Josué Kakuji, un frère de tous les Katangais depuis Canada, Bob Kinzondo Yebi Masolo. Donc tous en Luanda. Tous en Luanda, samedi dimanche tous en bord. Après semaine on a tout côté balu kapa badundu. Donc blaguité un mois mobimba et bon temps on a raison à Kini. Il y aura trop de victimes avec force. Il y a le boss Nixon Nileya. Batekindo qui va soninganga basale le côté avec le nababa baolia na butu kureke. Nana oyebi somniange kureke devoir à domicile. Boya juvenal qui bo diabulu qui bo gege qui bo ndoki au baiser bembe. Boucle. Glody Diasika, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga Pro.